Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Cocola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Voilà bandeko, toza na rompo Kimpwanza. Na rompo Kimpwanza bomona tozotambola to vérifier kaka Kinshasa ndenge vie ezotambolela totala kaka ndenge coronavirus ezosala makambo nango. Donc nazwi nzela oyo ezokende vers 24 ezokende vers Bandal. Kuna toke kotala nanu ndenge ba église ndenge ekoti te, ba église bato ba prier te. Donc lelo pena nzambe avandini nanu kimia po mutungisi eza te. Mutungisi nzambe pesa lelo ekosalema pena te po l'église ekoti te. Donc tozoleka na légion pure wana tokei tozokende ti bakote ya makampagne nazolakisa bino kaka vi oyo ekomi na Kinshasa. Do Kinshasa embouteillage ezozala lisusu te, bato bakimi coronavirus. Eza normal bato bakima coronavirus, mais bato mosusu baokima yango te po mia eleki po nakodaye na corona nakodaye na mia ya nango ka ndenge moko mia kuta kobare yo eza na ndenge moko koyo comprendre te. Donc nakasa kozomona tokomi tozobaluka tokende vers Ipak. Bato bavanda na Kinshasa bayebi nzela oyo tokotisa yo sayo tozokende malembe bande kwa poto tomeka kosola likambo oyo tosola komona na ndenge ya série. Coronavirus eza na Kinshasa, oui, mais lobi déjà tokomaki na 23e cas ya coronavirus. Mais mutu moko jusque là mutu moko akufi. Sikoyo tomitu na question bino na biso. Kote mosusu baoloba mutu yango ndeko na biso directeur ya cabinet ya ministre ya économie bazali ndeko na ye. Bamusu balobi ke non abande kobela na ye déjà ba maladie na ye azala na ngo ya kati yango mutu ememi ye na kokufa. Mais bato mosusu balobi ndenge eza boye coronavirus mutu etake bango. Bato mosusu mpe balobi bango bazolia mbongo ya l'État, population ezokemba ebana kofrape nanu bapoliticien oyo baza na habitude ya konyokola population. Siko tozoyeba te est-ce que eza ya solo akufi na coronavirus ou bien eza greffe mabe que confiance eza te de part et d'autre entre population biso oyo bapeuple na gouvernement. Confiance eza te na centre Kimbangiste, centre d'accueil ya Kimbangiste bomona mnaki eza vide ya osakana te donc mutu aza te kanga kutu lupango. Donc ndenge ezalaka lelo deja olinga oyoka ba bien pelele kuna na kati. Donc moyen te tozokende malembe kote Ipak. Donc kote oyo fulu moko tolakisa bino na Kinshasa ke fulu yango esilaka te, fulu oyo solo eleki kutu coronavirus. Donc nayebi te soki fulu mopepe wana ekotela bana poto nayebi te, mais solo ya kosakana te na fulu oyo bandeko na ngai bomona fulu oyo yango moto ezobatre record ya solo na Kinshasa. Awa toza na terrain oyo tobenga cimetière ya Kasavubu, bamisu babenga yango 25e commune pembeni ya Ipak. Donc confiance nazongi siko confiance ezate entre ba gouverneur na ba gouverner.
bato baokamba biso na biso population confiance ezali oyo tokomi na ipaki sikoyo tokomi na ipaki donc sikoyo bandeko na ngai confiance eza te mais filme na kote oyo on dirait bateki cimetière yango so totali batole ekomi ya barouge boye bakangekange seke bateki yango bope moko bote ono bateki yango mais bafungola yambalo na monina soki etekami toyebi te soki mpe leta moto alingi atonga eloko awa toyebi te po manque ya communication leta de fasala ya likambo mosusu mpe azoyeba te likambo nini bazosala awa so ndenge confiance eza te biso oyo bapeuple na bakonzi na biso confiance wana eya te eza te par rapport ya baministre ya communication ebele baleka na mboka oyo babande kokosa mingi population donc omona likambo moko esalemi bato bakufi 20 mais ya ye koloba 2 personnes mais or population eza na information ekitaki mpe na teremoni bato bakufi 20 mais bino boye koloba 2 personnes alors omona kote moko massacre esalemi mais gouvernement ye kolobake non massacre esalemi na yote awa tokomi na rond-point molar na kati ya rond-point molar nde esika wapi oyo bana bandale balinga tozokende vers ma campagne nde ezalaka kaka bomona bato bayebilisha sa ero ezalaka embouteillage ya kosakana te mais embouteillage eza nango te po bandeko na ngai ekomi na totambola na biso nde bino na poto kozalaka na roulage aza na ye te mais totambola non à l'aise ya kosakana te sikoyo nde ezalaka ono confiance eza te babikake bozela neti bachaîne nationale na biso awa epesa information bozela na mboka elema moko esalemaki bapesa information soki 50 mort ezalaki bango bakoyebisa bino ke non juste ezalaki 4 biloko wana esala ebota méfiance moko boye ebota méfiance epa population na bakambi na biso sikoyo lelo oyo soki otali bien omonake emata na makambo ezoleka na coronavirus mpo bato baya koconfirme mpenza ke coronavirus eza na Kinshasa ezwaki problème ezwaki ministre ya santé akomunikaki bien te yango moto ebotaki baproblème oyo nyonso bandeko balobi non nde eza OMS alobaki ke 19 millions to millions si je ne me trompe pas si pas millions c'est pas des milliards des millions eza opesa yango na mboka oyo baomonaki surtout na afrika wa na bacorona nde balobi ministre balingi badiembela na cope wana baministre balingi badiembela na cope donc communication ezosala biso mpasi na ndenge gouvernement na peuple tozoloba langage moko te gouvernement aza na makambo na ye oyo alobaka na ndenge na ye si terrain mpe bapeuple baomonake makambo oyo bango baoloba eza ndenge wana te donc tokomi biso na mola na nini na bakayao awa bakayao bomona bato balati na bango bamaske te so tolobi ono tozokosa bato balati na bango bamaske te vi eza nango kaka batransport eza mwa moke bato bake engouement eza te mpo bato bake na bango baeglise te mais okoloba o bato balati ya bamaske bato bazala 5 te so tali bare neti otala toloni kati ya nare bato batelemi na bango baza na bango na pembeni o korespecte 1 mètre eya nango te 1 mètre wana eza nango te donc baactivité kaka ekomi bloqué nayoki lobi bawenze kokangama na mboka oyo deja oyo pasi etonda nzala makambo ebele ya mabe toyebi te tokoba lofutela bandako ndenge nini babayere na biso mpe baalokola babayere ya poto te donc soki kaka le 30 ekoki misukutu le 30 te le 30 ekoki te me bango deja baye donc musike bozoyoka te ndenge balozala na Kinshasa musike ezobeta ya kosakana te kote oyo okofi eza nango te donc bandal talaka bandal mboka ya ambiance bandal séparé mais bandal eza mokokauka donc moto nyonso avandi epa na bango oyo mpe bazozwa te ya kobima bazobima
place moko peut-être bazo désinfecter ville non exact biso to vivre nango kaka ndeko na ezake bazo ko désinfecter ville mais biso awa ba désinfecter ezate po ba ko désinfecter on a no kisi yango ezali point d'interrogation kisi yango ezate point d'interrogation mais bato bazo prier net na Congo awa ba prier pena ke ba politiciens ba sala ka bato mabe ba assassin ba miyibi bato nyonso oyo ya mabe na occasion oyo ya coronavirus ememata bango po esukula mwa mboka mo esukula tozokende siko kuta po makelele bato ya ndeko na nga tozokende po makelele po pena vide ya kosakana te anga ye vide ya kosakana te po ero ezalaka deja embouteillage donc affaire oyo baza na baniongo ya bato oyo bayebayekaki dimanche tanto okosanganaka kofuta ai komi ekomaka système ya telefone obengaka mbonini mama Helene tinda moko wana epai ya nani mai papa tokotinda ndenge nini po mwana mpe oya kozwa coronavirus donc eza ka moko nayebi te ondire fin du monde moko boye ondire nayebi te mais bato bena baye kocomprendre ke nzambe azali bandeko bato baye kocomprendre mpena ke nzambe azali po tomona mnake wenze ekangami nini baboîte de nuit bato balela viva baboîte ekangami hotel nani akokende nani akozwa riske wana nani akolinga azwa riske wana likolo bisengo mokili aperdre nzoto na ye nonono na minute oyo tout le monde donc nde balobaka yebela vision donc naye kokomprendre penaki oui nzambe azali po c'est le maître oyo atikali na terrain ezaka ye moko nzambe onga naza nani nga boye nononono oniata biso po tokomi na station ma campagne station na biso toyebi ya ml nga nazo ede bino kaka ke totambola nga nazo ede bino totambola tosillonne na Kinshasa totala ndenge makambo ezoleka na Kinshasa donc c'est ça omona cliota te bomona na Kinshasa napesi cliota mais moto azobisanga longwa vie ya Kinshasa ezalaka nde wana opesi cliota mais etali ete baza mpe na moto tomoni mpe place balateli bakaske te so tokokende na nzela oyo ememi biso na cimetière ya Kitambo bandeko bayeli Jamaïque tokokende na ngambo ya Jamaïque tokoti deja ma campagne bomona bantroupement eza nango bato mpe baolata na bango bamaske te ezaka système neti mwa ferie moko boye tozokende voilà na bane koloba tomi ndenge tokobeta un mois l'église ekozala te nazoloba ngo chaque fois soki nzambe ayokaka na l'église yebi te me nga nayebi ke nzambe ayokaka motu na pale donc bakongole mpe tozwa mpe culture wana ya aire moko boye oleke totiaka batapage nocturne aire nyonso tofandi mpe na pale oprie mpe komisa toyeba motu na motu asoumettre likambo oyo ya corona oyo epa nzambe na ye abatela suka na ye abatela bato nyonso voilà tozokendaka kaka maleme mais bandeko poto tozobonga makasi mpe mpona bino tozopeye mpe makasi mpona bino po bino bato bobundaka makasi mpona mboka oyo bopiyaka mpe makasi poza mpe na basusi ya mboka oyo ebonga donc tozobondela mpe mpona bino soki ekotaki neti na poto etaki mingi nazosenga etaki ka bato ya mabe bato oyo baninga basepela te na mokili bato baninga basepela te na mokili mingi corona mpena mpona nga wana point de vue na ngai oyo ya komona ngo mabe nayebi te me point de vue na nga corona etaki bato oyo baninga te baninga basepela na mokili bazwa mokili en otage neti propriété privée ya bapapa na bango or biso nyonso toza koherite ka mokili yango toza baheritier na mokili yango donc mokili ya biso te toya toza mpe bapassager me bato mosusu eza ke bakomisi yango mokili na bango
tokomi sikoyo na Carrefour oyo ememi Kaluka oyo emati ngomba ya 80 jours biso tokomata na biso kote ya ngomba ya 80 jours tozotambola donc bokomona minake toke mwa mosika botolakisa bino ambiance ya Kinshasa ndenge ville ekomi presque paralysé presque marabutu donc ekomi ka mame tozomata ngomba malembe ngomba ngo peza ba mulayi awa soki moto kano ezo répondre bien ntango samba nayebi te na poto ngomba oyo mulayi eza lokola ngomba nini nayebi mpe poto te nalimana kompara mwata na ngomba moko ya poto me nayebi siko poto te na poto te mwena kompara ngo eza te donc eza ndenge wana tozokende kaka malembe komata na biso ngomba malembe me malgré ndenge wana ngomba oyo ezalaka na mwa bato ebele me lelo eza kaka ya kokauka na mwa forme nango bakonzi ebele bavandi yango me mabulu nazoyebisa bino mboka oyo nzambe kaka sava tokata nano video na biso napesa bambote na ngai napesi mbote na ya Wilisionga zowenkiambi ndeko na ngai korone kosimba yo te yoza mwana nzambe frère Richard Madeka bandeko nyonso bamama nyese papa Lema bandeko nyonso vraiment lisanga bolingo nyonso corona eza mpona biso te nzambe akobatela biso vraiment botikala malamu. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité,